Amelibota, Amebandeko, Mokimobimba. Peut-être Bozolanda Bisso. Au moment où Zali, ma serviteur, il y a sa grandeur, le prophète Conde Polo Dominique. Nous allons dans la province, il y a Sancour, dans le territoire, il y a Lodja. Nous allons répondre à Mouké, Nande kwa mwasi amekaki Kobunga ndambo. Na Kobunga na ye ayebaki constituer sa grandeur. Koloba ete azali rwandais. Tozala na poste total sandeko na mwasi soki oyebi tribu ya mutute, soki oyebi mutute po soki oyebi valeur ya mutute okende mbango te. Bakendaka batunaka oyeba mutu wana aza na tribu nini. Parce que il y a le bis sa grandeur azali rwandais ayana kabila le père. Liloba na Nzambe banda 1995 nde liloba ebandaki. C'est-à-dire wana ta solo ya kabila le père ayena na makambo ya bagere wana te. Biso tokotalisa yo biso nde toyebi famille ya sa grandeur. Sa grandeur azali Muyombe tout droit na kala na province ya Congo central na ba fleuve. Et na kati na mboka ya prophète ezali Mbatambengi. Or biso nde toyebi papa ya prophète, toyebi mama prophète, toyebi balika prophète, toyebi bananka sa prophète to ba cousin prophète. Mais ndeko ye ko bima ete sa grandeur azali rwandais. Mawa mingi tokosenga na ye ete ayeba ko misokisama na kata motema na ye pe ayeba nde kozonga na nzela. Parce que toyebi ete bato ebele balukaka constituer basal na Nzambe. Mais oya kotelemela sa grandeur azali na problème liboso na Yawe. C'est vrai na bomoto boye azali tokobenga ye azali Mukongo to azali Muyombe, mais na bonzambe azali les hommes de toute tribu, tout peuple, toute nation et toute langue. Or kituzolo baboye papa kulutu sa grandeur azali na Lukala, papa Cyril azali na Lukala, papa prophète azali na Kinshasa, maleki prophète bazali o bazali pe ba serviteur na kati l'église de Nzambe. Bana prophète bazali tozali na Mosakoli Eli, tozali na Mosakoli Bobo, o batutu wana bazali bakonde. Biso pe ba parenté to famille bandeko, ba papa bazali bamboka oyo ekangama na famille ya prophète. Alors mwana mwasi wana na bato batindaki yo to bato vandaki na bango bakosi yo, et puis kombo na yo wana izali pe kombo ya bangala te. Kombo no wana izali kombo ya bangala te, izali tozokende kombo ya bakongo. Kombo na mboko pesaki wana izali ya bangala te. Sala effort miso kisama na motema na yo luka osala repentance, luka osenga bolimbisi. Toyebi ete izali na bato baza ba conseil d'église, izali na 3 églises oyo batindaki yo pe bosololaki esengaki okende koloba o démentir makambo lokuta bapesaki yo mbongo. Mais biso tokotombela yo ete Nzambe asunga yo alakisa yo o comprendre parole oyo oya kosenga bolimbisi ipana mozalisi. Maki yo démentir eto vandaka na bangando, eto vandaka na ba lion. Or biso toyambi les lions de la tribu de Juda. Yende aye pour convaincre bato alakisa to cantique nouveau, alakisa bato la fille sainte, ala ayem se bato 7e trompette, ayem se bato Isaïe 49. Alors mwana mwasi ici kozali luka moye osenga bolimbisi, luka moye o donner o meka ko dénoncer bato batindaki yo po oyeba kolongwa na ngamba. Parce que liloba ezali monde entier, liloba ezali partout. Tango yo loba ki lion de la tribu de Juda yende aye pour fongola livraison na section. Tango lobi bangando na kati ya mai liloba pesali, na mopepe liloba pesali, abandeke to na banyama na bambisi liloba pesali. Sa grandeur aza uni pona bato nyonso. Nde aye kosangisa 4 êtres vivants baye basangana to komeloko moko. Mutu aye kolakisa biso totika koboma, mutu aye kolakisa biso totika kolia misulu,
mutu ayekolakisa to te koboma bandeke est-ce que mutu wana akoki kozala likita mabe mpona bacongolais? Tala nde topanzani partout na tribu nyonso, tala ndenge tokei à travers sa grandeur. Même na Rwanda liloba mpe ezali bazokoansene sango malamu, bazotalisa kotika mabe. Yango wana ndeko mwasi na bato batindaki yo na bato bosololaki na bango fo mizongisa, parce que Moïse balokaki mpe batelemele mpa bandeko na ye. Mais Moïse alelaki tata frappaki mpe ba Miriam, tata frappaki ba Aaron ndenge mo mpe na mwana mwasi oyo. Tomoni mpe ndeko mosakoli batelemelaki ye Michel. Na kotelemela Michel regretaki mpe atunaki ndenge atunaki na mokanda na miselibuta na nasaleli bino nini, nalembisi bino wapi? Mama ndeko mwasi to ser prophète Konde asalelo mabe nini? Bandeko ba pasteur o basanganaki na yo bavandaki na yo batalisaki yo o démentir maloba mabe wana. Sa grandeur asalelaki bino nini? Ye aye na bonne nouvelle, ye aye na sango malamu, continuité ya Jésus-Christ de Nazareth. Nde babengi sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique, parce que Christ alobaki mutu akoya kolakisa biloko misato, akolakisa bato péché toye koyeba koboma na kati ya liloba, akoya kolakisa bato jugement toye koyeba jugement ya Bible a partir ya liloba, toye koyeba justice ya Bible a partir ya liloba. Bato lelo bakenda su kolala baveye te, bakenda su na ngomba koganga te à travers les grandeurs le prophète Konde Polo Dominique. Tobendi o matoi luka omisongisa na nzela mekolo mozalisi o asala likolo na se o atinda sa grandeur awa na Congo to na mokili mobimba a répondre yo alakisa yo okimia eyeba nde kozala, parce que ozokisi mitema ya bana liloba makasi to baserviteur ya église liloba na Nzambe bazali na esengo te etanke biso tozali bato oyo toyebaki makambo makombi te, toyebaki makambo lumière te, yo yo kosakana na pole. Alors luka omisongisa kosenga bolimbisi. Amen libota wana ezali mosakoli feli na kati na province ya Sankour na territoire ya Loja. Amen libota eza lebrabino noté à nord na kati na province ya Sankour na territoire ya Loja. Tomonaki na réseaux sociaux ndenge ndeko mwasi alobi aza parmi bana mobutu aye koluka koannoncer na kati na monde ya surface à monde ete l'homme de Dieu le prophète Konde Polo Dominique aza rwandais yele akotaki na kabila de père. Sur tel malamu tozwi image ya l'homme de Dieu na image na elongi ya barwandais différence ezali. Alors na kati nango eza parmi l'église o balingaki te lumière na Nzambe iba na koetabi to kozalisa na kati na mokili nde bazosala de façon tu ya koluka kopesa message to kopesa ezali histoire ya made à travers serviteur oyo yawe atindi na kati na mokili. Alors na kati nango bameki koutilize yo comme si kozala pion ya koluka koannoncer mabe ya l'homme de Dieu na kati na mokili. Oui, na kati na yo peut-être bapesaki yo mbongo, peut-être balukaki baconvaincre neloko moko quelconque, mais bameki kotia na kati na pourquoi? Parce que totali na temps ancien bato balukaki batelemela basali na Nzambe oyo yawe atindaki yawe ayebaki na kofrape bango. Alors demain mpe na kati na yo tant que yo oloki os'incline to okota na kati na association ya bamalfaiteur o bazoluka kotelemela lumière na yawe na kati na mokili oyeba ete na kati na yo yawe na kati na likolo akoyeba na korépondre. Pourquoi? Parce que ntango yaye na kati na mokili même si na temps ya Christ ezalaki mpe na bato bakanisaki mabe mpo na Christ, mais parmi bato wana mpe ezalaki na quelques souverain sacrificateur o mpe balukaki komeka kooriente bandeko na bango bane kobunga. Pourquoi? batalisi na quelque part na Jean balobi Christ aye mpo akufa kaka mpona bajuif te, aye mpo akufa kaka mpona bandeko na ye te, mais Christ aye mpo akufa mpona mokili mobimba. De même mpe l'homme de Dieu a se sacrifié na sacrifice oyo ase sacrifié nango eza kaka mpona bandeko na ye te,
mais à se sacrifier pour le monde entier où Satan a détruit les alliés de Yahweh, mais à travers l'homme de Dieu, à travers l'homme de Dieu, à justice. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es là, tu Bible, tu la Bible, mais quand l'homme de Dieu a la sagesse où il y a aussi la casse de l'écolo, Dieu a écouté ce qui na Bible. Alors la casse est difficile, mais où tu n'as pas s'engager parce que tant que vous s'engagez dans le combat, il faut que vous ayez fort dans le combat, vous s'engagez dans le parce que tant que la mokili au batami, tant que la mokili va réussir, il y a 15 ans dans l'écolo, où il y a salaki, où il y a personne souffle de vie, après il faut répondre à la place où il y a Moussa. Pourquoi? Parce que place où il y a Moussa, il y a la place où il va toucher la tête, parce que à un représentant, il y a un Zambie dans la case de mokili. Ce qui est histoire, oui, histoire, balukaka pour renseigner la casse na histoire ya mutu oyo lié au tia musapi parce que tant yo tia musapi na histoire yo yebite yebake mokili elote yo même si na bato ba associé tout na casse na bato baza na simana yo yawe na casse na likolo akomeka pour répondre bango alors pour na yo peut-être vous avez la mesure de grâce ils ont la facilité ya koluka pour se racheter ya koluka pour dénoncer mais oyo yebaki na annoncer na casse na surface Amen Bota, ils ont découvert une montée en map dans le cadre du territoire de l'autre dans la province de Saint-Pierre. Merci. Voilà ce qu'il faut préparer samedi.